Batu bakomi koyoka batu misune ba tenten neti ba boketu. Ozoyoka mutu moko boye musicien ya mbonda aya ko betema. Est-ce que boketu pas ozonga na mboka? Azonga banda ba répétition na ba rezebela. Tu bazonga na mboka. Bakomi ko interpréter ngo na poto kuna au président lobi ba refouler batu. Fatia lobi ba refouler batu wapi. Te to ki aloba ke no ba combattant bazonga na mboka. Alobi ba congolais ba koki kozonga na mboka po mboka komi état de droit. Batu bakomo ba boketu bazo bima kuna na poto bazo lobela batu ba n'importe quoi. Qui est boketu? Ba combattant solo baza na poto ana bazali eza ba boketu. Boketu n'est pas combattant. Pe nazo kamwa ba combattant poto bazo tikaka mutabongo aloba ba n'importe quoi. Ndenge mona bangwanda. Leader mo azana parti na ekomone pareko et ça la implantation na réseaux sociaux. O mona ngwapi. Non, bon, mon oyebi egala babwaki pa fali Martin Fayulu Faden House. Ayeba ni na été. Combat parti ne décidé, pesanga définition décidé soko oyeba. Oyebi laksi. Réunion nga nazo salisa pona ko sensibiliser batu Fayulu okoko salisa ngote. Ye lo réseau salisa lycée bosangani mbemba memi batu koto ba memi batu atelemi azoloba. Lobi ko dribbler bango. Ozo comprendre. Kabila l'air a vendu à Tali boye. Zana expliqué au ticket dans moata. Kabila l'air a vendu à Tali à lobby ke ndenge zawana abengi ba généraux nae. Ozo comprendre. Kabila ndenga zana abengi ba généraux nae. Ayebisi bango botala kaya bato a DSP lelo bakoma kotelengana na monde. To ticket la élection na bango. Siko ko kende ya ko visiter Kabila ake otala Fati. To mesana nde na ngote to changer de régime et ça la magana ba Kenya na awa to mesana ba président ba kufa kaka c'est-à-dire awe pesi ke Kabila siko akende ko mona président le batu ba komo lo wa ko pesi ba ordre lem so akende obete matolo ko senge quelque chose ozo comprendre lem su Fatia benga ke pa tourner ba dossier mo tika e koto nazo mona ngo clarté batu ba komo linga ba ye ba nyonso. Kobete mato mais pas na moi a pas possibilité na yo kan sile ko banda ko sala soko longwe kokani yango nde biso tolobi kabi biso pona biso o comprendre Kabila ndenga zawana atikali o babengi citoyen simple sénateur à vie ndenga kozalela mais biso na minute batu batika koloba bukonzi ovuma tala ba biso tokwea maladi pona kobunda pona bukonzi ozo comprendre. Tina zolo banwa ngana na libende na loboko. Pona bangambo siko batu baeba pemi ba omona neti ke biso tozu bukonzi na ndenge ya blague. Fisiko parler un peu na biki rolobe c'est belé parler un peu rapidement ya maison Schengen toi qui maison Schengen des zonga ko s'installer encore na Kinshasa mais malgré toi qui va propos ya Jean-Marc Kabou na zolo ba ke no Belgique a osana pouvoir sur bisoté na habité ba propos na so yo ko définir en osu na ndenge Kabou na combattant Belgique ndenge zana ba toko ils ont créé les sous toliaka na Belgique voir conflit toliaka na bango bazo zwambemba na Katumbi bavansi bango kuna basalela biso ba colonisateur ba memani nyangwa na Kongo bango balingi to bimisa bango ba dossier au Léopold D soki balingi ba mona ba omona to kobenga na même ambassade na bango so basakadi tala omoni kutu kozala Fati te ngam na ke tumba ambassade yana nazodo omoni bango nde bazolinga basala ba blague yana tozo tala bango ba revese Belgique yana bango bazolinga ba soutenir ba mbemba baya na rébellion yo kansi Kabunda lobaki en pam e kozala Fati te po Fati yo mona ke na anniversaire na biso yaki c'est que biso nde totikali soto yo kika faut pas to ko envahir ambassade à Belgique total elo ba osala biso po ndenge zana Belgique bazo sala ba plan na ba mbemba na ba Katumbi na cadre ba ko déstabiliser yango nde na uto yebiso soki tomoni ata rébellion mo ekoti quelque part ngana ko senga président avant FARDC kende apesa biso apesa biso ba parlementaire mindu kito kende kuna po babilo ko tomoni blague et comme koma
bato wana tobengani mutu te balobi au président lobi bato bazonga na mboka bakomi ko interpréter ngo na poto kuna au président lobi ba refoulé bato Fatia lobi ba refoulé bato wapi te to ki aloba ke no ba combattant bazonga na mboka alobi ba congolais bakoki kozonga na mboka po mboka comme état de droit. Mais le problème est ali makambo rapatriement bato il faut ba ye kolango ba yeba soko yebite koloba te bato bakomi koyoka bato misune ba tenten neti ba bokechu ozoyoka mutu moko boye musicien ya mbonda aya ko betima est-ce que bokechu pas ozonga na mboka azonga banda ba répétition na ba barize bela na landa yao le problème est bato tout le problème est Fatia lobi po na kozonga mboka madame esengaka mutu asilisa o babengi batiki na ye asala l'économie na ye à s'organiser pas zonga ndinga bien ezao babengaka rapatriement volontaire Fatia kangi batu ta zongisa bangwa soki yoza prêté continuer ko vivre non na poto mais ba congolais belé baza prêt bazolinga baya kolia na ba maboka kinkola ndinga kimia siko yo batu bakomo baboketu bazobima kuna na poto bazolobela batu ba n'importe quoi qui est boketu ba combattant solo baza na poto wana bazali eza ba boketu n'est pas combattant pe nazoka mwa ba combattant poto bazotikaka mutabongo alobaka ba n'importe quoi peut-être poni alobelaka po na mboka na ye réseaux sociaux ndenge mona bangwanda leader mo azana parti na ekomone pareko et ça la implantation na réseaux sociaux omona ngo wapi yo moninga te na kenda kisensu na cadre ya sibel nanga armée des bâtisseurs oui na te kisensu na cadre ya armée des bâtisseurs tiserediste lobby samedi na ke barumbu même Gwanda ça la implantation ya parti na les réseaux sociaux wana leader. Ah oui, le bonne chose, on ne tarde pas, nous sommes presque à la fin de j'aime tous en question Mukoko tout le monde qui est chef de l'état na campus moi ba trouver les cas qui est apparemment ba étudiant campus a boye ko recevoir hier to ka ki ba rumeur sur que là qui kuna trop so ba benga na ki est ba boye ko yoka e ezana batu mo au moni président a se déplacer à Pambate et c'est la sécurité ezala sire ba milliers na biso ya ba campus ba université et comment que ba benga polluer ba mbongo etambolaka ya ba katumbi ozo comprendre etambolaka bazo corrompre ba étudiants bazo somba ba achat de conscience à batu il y a quelques batu bazala qui instrumentalisé pour baloba non moko boye c'est pour cela le président a stoppé yango il va descendre là-bas c'est pas un problème azo kenena au bandundu total asiko soit ke bandundu kuna soba obomai est-ce que ozonga lisuna inukine akokendango yaza de président yo kan sindinga zana za président ngaku na ke kanluka kalate ngamoko na obengo ya oke filmer ouais au mona na kokota kanluka po na sofisa okota pe na kokota kanluka pe kozala mama na plein les problèmes meza nazo yebisa na batu botika ba spéculation tozibo konzi biso tozo lingana nu bakweyisa ba omoni makamsu na sepe ko sanu émission pona lever équivoque moko na salage émission mona batu mo ya ba chaîne ka ba YouTube neti o bangwanda balekaka ngana lobi ke naza pour makambo a pont entre biso na Brazzaville te pour président lera kenda ko mona président Sassou lobi ba sala pont ngana lobi avant ba sala pont wana président ndenge zana il faut bango basenga biso na pardon de ba viola ba viola ba mama na biso batu bakima kuna babosa na bana na bango na ba 5 ans peso basali pont wana ego sala ete ya bango port à Pointe-Noire ego zo avantage pour ezalaka moins cher eko boma na matadi na biso na boya ki yango na bino président makambo wana o Sassou azoye biso eza porte ezo pa nila ngo ebo président oh ngana gardien du temple makambo tout na ebisa président yo kakango yora base et puis si quelqu'un na ebisi président makambo président abi boto solo lagi na ebinde na osa chaîne moko ya YouTube eke kuna koloba kuna o awa base tomboki lelo suna tongo bazo publier na Facebook ba oloba batie photo na nga série o to tumbaka ba pine pour président a retirer signature na Genève photo na nga na lata tenia ba soda ya ba combattant batiango na Facebook et pas bato ala muka bakomi kuna ke office mukoko alobi président komi musika na base bazo sepelate or ke balita nae ozo komboya comment bato bazo kosa bato
mais nga naza fidèle na président nanga Fati. Oh ba ne pe kala. To bandi ne kala pe alinganga mingi po na yebisaki ba vérité. Les problèmes eza batu ba tikande lokuta na ba réseaux sociaux. Ba sala déontologie ne tiyozo tu na ba question. Président lobi ba refouler batu te. Yo kozonga mboka lero kokoma après. Botika kolanda bangwanda wana ba Terminator. Bozomona ba kindokineti ya batu msune ba muzitu. Omoni muzitu. Ata tie 1 litre à parfum. Solo ya bien malake kotika lolongwa na nzoto na ete. Ozo comprendre. Bana muzitu ndenga azana banda kumsu ya bana ne ya 8 ans ya bana ne ba 2 ans. Ba pla muzitu azolo bake ba investisseur ba ya te na Congo po bisoto tika la ba sommet ye lokola sa bongisi la bana na ye na mbongo na biso ba congolais botala ba c'est un terroriste. Bino ba congolais bino mo boko fundai. Makambo Madidi Martin Zosala, omoni na moya zane président lem sou na butu ya ondenga na benge président de nuit. Oya Zosala bazana bulu ba déstabiliser mais tozo yebisa bango IDPS apara na Congo tozati na Argentine. Et kozalo ba bengi résistance ba bengi populaire. C'est-à-dire so ba ena rébellion na ba fatia au Kabouela tous les combattants mindukia. Toko intercaler bango pe et la somme. Ah oui, fils Mouko, quand nous sommes déjà arrivés à la fin de ces numéros, message n'a pas peuple congolais, n'a pas combattant, n'a pas lando libanda ya mboka. Message n'angai tant que gardien du temple de la démocratie, n'a na epsa batu kenga na okesa na na gouvernement. Pourquoi na okesa na capable okesa la pende na zaboye naza muto parmi fatia ebike ba homme intègre ba jeune ba bunda bitumba 40-45 na IDPS. Nazana 98% ya okendo sala. Mais le problème est dans le lobby na okesala na parti natala rande gouvernement bando sala. Président na batumso ya IDPS o ba okekota pe na gouvernement a okanisa ke na mbongo l'état bala basa kitoko neti yo na mbongo l'état. Batuwa na nga kotelemela bango. Muto ya komeka ko ya koyoba no reposa l'entreprise pesa nga 10%. Benganga na numéro na nga na opesa akosambwa na epso. Il y a d'autres ministres Fatinde bazawana lokola ngala okesala te na kotikala na parti. Nazana jimel mona olata na monoga na faux mouvement okomona makam na osala. Potoko lingate mutu moko aya ko bebisa komba na biso ya 37 ans na makambu na ye na ba folie na ye. Numéro na ngeza plus 243 85 084 65 55. Plus 243 85 084 65 55. Wano kozwanga gardien du temple. Na pesi mbote na bato balinganga. Na pesi pe mbote na bato ya ngwanda na katumbi bafinganga. Eza démocratie. Donc le problème eza soko ko finga no fingi na yo eza liberté na ofinga na okandengo ofinga.